Cassation. Yaka. Na lobi bobeng la cassation. Bobeng la cassation. Bon, lisolo na ngina bete la bino ya cassation eza boye. Bana oyo ya ba TikTok. Ba TikTok ya Kishasa bozawa. Merci beaucoup. Nazo luka ba page bazali. Boluki la no ba page. Ba page boyo kate la no partout. Na ngina tina no message na ba pauvre o bana Kishasa. Bokate la partout. Bokate la na cassation vient ici. Cassation. Tomonaki polémique moko ebimi awa. One. Apôtre Azakaka. Na lobby ya ba modérateur bogo bloquer na apôtre na ta matama na zo distraire biso. Ba apôtre misusu ero ba otanga matea, meto na apôtre mo mabundi moko vandeli biso na commentaire. Apôtre na ya ko beto pamba. Ta mutu lokola Jimmy Bela. Pourquoi bino bato matama bo amayelete? Bato mabundi soki mabundi komoko maminene on dirait elembisaka cerveau. Pourquoi bato mabundi boya maele te? Bala mibali somoni mwa mbala za matama minene maele komaka compliqué. Somoni je ne fit tala bassin munene maele komaka na pasi. Apôtre na oya ko beta yo pamba. Apôtre na ko beta yo. Apôtre a beau to foule azana 7 abonnés. Déjà ne longia pamba. Oza lokola mufini kwa ngaba. Na zole minute te. Na oya foule. Papa F na pesi mote. Bon, boyoka lisolo o ezoleka awa. Lisolo o ezoleka awa. Bokate langa parti o ngana na pasa cassation na ba collègue na Kishasa bayoka. Bano ba Kishasa o bolingi via ba matière trop. Bolingi via lukuta trop. Tomona ki rando mo cassation au tuko sala awa nande ko mo ya ba TikTok. Vous avez l'audace de citer les noms même des autorités dans vos conneries parce que vous en avez abonné. Cassation. Maman zoge cassation de la presse. Cour de cassation ou eba signification na mo. Yo ozo kende kotanga kombo ya ministre Guy Luando na buzoba na yo. Ozo beta te ozo bisa soki tiktokers mususu wana. Kende ba pesa audience banini ezo bimondile ozaka likamu na ye. Moi j'ai des amis au bazala kuna. O bazala na parti na ye. Apôtre na oya ko bomo pamba na tension tala mabundi nazana poto na fiche de paie mais na mutu eleki église na budget. Avant de parler à fiche de paie na bandana ko kitama mabundi ozana ngo parce que tu n'es pas en bonne santé. Matama neza kwa mufini kwa ngaba liwano eza musika te. Calme-toi apôtre. Boni boyko. Matama neza na fiche de paie ko bomsa vina. Tu respires mal, tu ronfles par devant et par derrière. Yo ya mutu ko pesa conseil. Na luka musala toke ne komatata ne échafaudage yo matama ne komata. Boni buzoba boza santa bien to ko luka to kufa na kimia oyinga na fingo aéroglycémie na sucre mata. Tala mabundo ndire ba bébé ba kufi na congélateur eza mbasuka. Tala ba potre na bino kisasa. Ba potre ko zipola ba mbata. Bon cassation yaka. Petit na ngai. Monde ya chantage ça doit s'arrêter. Nazo Sabino Sikoyo. Monde ya chantage. Cassation. Il faut monde wana esila. Bokate la na TikTok et loko. Bino bokoma soki bovandi. Soki bovandi. Bozu matière. Boye na wana réseaux sociaux. Merci beaucoup Eden. Kota. Oba kangi na Grèce. Nga camarade ne. Aza na famille. Ba bloquer apôtre qui ko changer compte mais bosani ki zaka photo matamba na mtezo zoom apôtre va prier pour les fidèles
Après, tu as changé compte. Azoyaka na compte, a bossé qui photo matam wana. Bon, tous on a dossier na biso. C'est comment moi non cassation. Yo, bozo so na ndeko internet, toi tu viens sur les réseaux. Ozo beta tolo. Na cassation. Oyaki nanu owangani. Oyebi mutu wana di. On a vu la vidéo. Oye ozonga, ozo beta tolo. Ke mutu wana azoluka audience. Banini, okozwate. Il faut pas les répondre. Ma chérie, omoni moi ba visibilité na bino na ekomo mata bino na mutu. Biso a Louiso Koufie, bato ba komo réfléchir. Moko na bino fois zoka non na Kishasa sino mbata, to akenda na ta un mois na makala. Bo ba na respecter bato. Quel est ce pays bozan na pideur te na respect ya bato? Neti yo cassation okoma neti nani? Moi je t'apprécie beaucoup na mona koza ka propre, mon fimoro ya pembe divunga. Yo pas koti monde à chantage. J'ai appelé mon frère, ou à la partie, il y a ministre. Na tout nabi mais excellence n'a pas bêtise weneni. Babengi batuna bayebi yote. Et c'est mon frère qui m'appelle pour me donner des éléments. Donc yo, bozo ça la rando, au kotisi comme mokondi. Pour yo long la vidéo wana de ne pas mettre la relation ou toi couple à mokondi dans la mer, yo zo senga ba peso $1000. Bande gonyo so oboza, o ayebi cassation, komelanga adresse à cassation na privé. Na routine le $300. Adresse n'est pas solo. So routine na photo nga zo bima na tongo. Yo il faut ba kanga yo. Pas politesse na bi baza ba petit na biso ba réseaux sociaux. Botika ba biloko yo ngamo ona kene ko gérer. Moi je suis venu vers na yebi numéro nete. Na bengi des TikTokers. Na bi ba leki nanga. Bo benga cassation, bo solane ba biloko nizo sala propriété eza matière te. O ba la ka kinga $1000. Bato ba benga ke ba peso $1000. O eza matière na longola te, ba nombre de vues vidéo na nge sali TikTok akofutanga. Omoni le nombre de vues o esali wana. Na muto zo suye. Mbongo TikTok akofuta. Bomba ini parti pour na avocat. Mususu bomba ngo pona mama na bino, mususu bomba ngo ebimiso na kasho. Hier, il y a 2 personnes qui t'ont appelé de ma part. Parce que na lingaka courage ya ba kinois o bazaka na TikTok. Nzamba pambola bino, na lingaka ko protéger bino po ba jaloux ebele bana poto. Et moi quand je vous demande un service boyo kangate, ça m'énerve. Cassation na romemo tie pas Bumba. J'étais avec son assistant à Paris, j'étais avec sa famille, j'ai parlé. Au moni ndenge boke na rotike na salon yo orolongwa. Ce n'est pas parce qu'on donne à quelqu'un une fonction politique, bon, on a sakane la rabato. Et comme un chantage à l'occasion de rien, à opé sambongo, à combiner sam, n'a pas tout bas si mano mouton kokanga zate. Dona yo fikito, so ki boke ba deal na bino na Lubumbashi, eko kite. Ba peso camarade au seata mbekuna balala rabino so boke ba Lubumbashi, eko kite. Bandinga no nyonso via ba chantage basana ngote. Jemima, elle a son truc, Maria a son truc, Gédéon a son truc, et Omususu Aaron a son truc, Chimène a son truc. Créez vos activités, laissez les gens tranquilles, merde. Na yo bazo mono na poto le roi vrai chéri moko yo poko ti kopa chantage. Na pesa ki 48 heures na bibo yebisaye batika biloko na c'est pas propre. Na vivre na mon chantage, j'ai rien à foutre. Ça ne me nourrit pas. Mais je n'aime pas vous voir dans la bêtise parce que batapoto déjà balinga abinote. So ba kuchone loko okoya ofingisa na bandinga babandi business. Yo dile yo moko malembe tiko ofingisa bandinga. Na lobi na zoluka adresse ya cassation, il faut bakanga yo, bakokanga yo. J'ai envoyé 2 personnes ba benga tika biloko wana. Oyebi réponse au petit. Azo pesa lobby vidéo na place na che, to place na lobby, TikTok a refutanga na kolongola ngo boyete. Il faut moyena quelque chose. Tika vidéo wana kolongola te parce que tu enregistré on na page na yo. Comme ça yo oyana ba preuve ya mamio lobby, o la sa place bo solo là. Bazo mona bino basi ya pembe babino bilonge ba porte-à-porte. Pe bazo bengo mono yo mona camarade no. Yo on a des fois na ba okoso. Moi on a bête na premium mais ba ça yo samoté. Respectez la vie des gens.
Tant on l'a comme moi si abato. Asana mobali eko bomaliba. Tant on l'a mobali abato. Asana moi si eko bomaliba. Y'a une politesse sur ça na TikTok na kindoki. Bino bano. Nyoso TikTok e memi bino okomo fana na gouverneur Bumba bomo mone masa na bino. Lobby nazo bana ko benga na gouverneur. Après bobi mama Kongo linga bino te. Demain je vais appeler encore mama Kongo. On va appeler gouverneur Bumba. Cassation yo photo benga na yo. Bozana ingratitude moko bana TikTok. Boko liana mutu na 10h bobaluke lié. Boko liana mutu na minuit bobaluke lié. Pona ba mbongo moya ba miette. Relation le kinyon son na vie. Relation et le kinyon son na vie. Mbongo ya chantage oke na ngwa. Osana ngoni. Déjà ne ba beng sabino na ba Lubumbashi na ba Brazzaville. Boki na osani. Cassation za na contenu. Osana contenu te. Osana loko te. Osala ka matière te. Okomika bino kaka boy. Toza kutu na nani apôtre nani nani prophète soki prophète Moïse Kasson azwaka bino amemi bino ti na église docteur abandi ko lande mbango na maître Blacos bolia mbongo na ite boyaki ata ko lobele vous êtes des ingrats na mutu apesa ki okopa mai so kuti place bazo bomai sungai nanu toyeba na raison lobby bino bongo te yo kolia mbongo mutu ofele so comme era okotele ba fucho lisusu oyo koteli na lukuta. Ce qui peut aussi se côté soko la ligne la courée qui boye lisusu bana kini bozana lokoso moko yo cassation on dirait muta Gérard Bieza Dadi Michel yo zela ngana obeti losko bala likolo na mona yo lisusu ona ko longa la vidéo na TikTok e futanga omoni yo bakokanga yo yo. Il faut doter un TikToker. Donc, vous pouvez rester comme ça. On te donne $200. Tu peux détruire la réputation d'une vie, d'un couple, d'une famille. Tu peux pas continuer à merde et à moutou na makolote. Pe bokoma miyibi ya senti. Ce que yo sali chantage simbi. Obengi muninga no ye. Bokomi 2, bokomi 3, bokomi 4. Mouton a commis prisonnier. Ozala autorité. Écoutez-moi, je m'adresse à toutes les autorités au pays. Politiciens, pasteurs, apôtres, prophètes, tu as une insécurité dans les réseaux sociaux pour les scandales, chantage. Contactez-moi en privé. Yebi sangana ne ose so chantage, bande de cons. Batata bino babota bino bobo ndoluka ba masumu batu boyo chaka na réseaux sociaux. Taba bilongi na bango. Boko yana ba contenité. Mutu ba sumu ki tozana matière mwasi na ye. Tozana matière mobile. Biso to bana na bino. To ndo ya ofana na réseaux sociaux to yoka bino. Boni buzoba bweko po yo zana babone donc yo bachela o liste matière ekoti ya mutu Angola matière ekoti ya mutu Afrique du Sud matière ekoti ngai soko contacter ngai sepela poso na kutani na ye na ozokise na poto ona kutani na Kinshasa na zokisio na Kinshasa bande des impolis on ngai cassation de la presse moi ça pembe ya muyibi. Moi ça pembe yo zelana ya Kinshasa non na monote tout na ba chimene wana na ba Aaron tout na ba petit na wa msusu na comme le kiminga ba boni tout na bango ba yebinga na kango na Kinshasa ozo koni na kingo boni muyibi boyko tu es belle tu peux faire des contenus tu es belle tu peux te proposer pour travailler peu importe boy utiliser kitoko pour taper des portes na ba ministère ba aider bino boy na ba projet chantage te. Pe chantage na mamba lokuta. On a eu cassation de la presse. Vous avez tapé tout. À vos audiences. À vos... Yo. Na famille no bosi mo mimisa muto malonga za ngangata ya ba match. Yo ngi mama bino ya mata miniature yo. Cassation de la presse. Pembe fait tambola pe na mayele. Kana na sensible na basa pembe hermo. Pembe fait tambola na maïli na charisme. Ba argent sale, ba opeso combien. Na boto za na ona Kinshasa ole la $1000 na vidéo sali ya mama lukuta o ki ne la $1000 niveau neza $1000. Pe $1000 bo ngabo kabula ona bana. Na mwana na mususu na wa des fois. Na zoki matière. Frère Nanga Azara kuna na parti politique. Na tout li ba mais comment vous laissez les gens comme ça? Oh bah ça va tomber réseaux sociaux non on peut rien faire. Vous pouvez rien faire. Moi, je vais parler. Je parle au nom de mon frère.
boni bobano ya kosakanela mikonzi boye mukonzi aza lokola pasteur akopengwa akomela mwa choke akobeta mwa lindrimba il fait comme matière soki boza sincère bosenga mbongo te salela mutu matière kosenga mbongo te kobuma mutu te. C'est lui qui veut négocier, ça veut dire il connaît, il y a quelque chose qui ne joue pas dedans. Na combien de pages bazar babatisa bato na ba miniature na zui téléphone na bité bolongo la moto boy. Il y a solo moto wana na yebi na tini na ba preuve ba longoli. Bino ko sola na mutu te boy boko sambu sa vie ya mutu. Banzala na bino ya Kinshasa bo bana ko gérer yango. Lobby tozo benga na gouvernorat chez le gouverneur de la ville Bumba. Bana no TikTok ozwaki. Confiance au côté sabango na gouvernorat, ba komo koma ma peka de s'attaquer à tout le monde maintenant. Pour ba moni nini, ba kota na gouvernorat sans audience. Ba TikTokers sans diplôme. TikTokers sans contenu. TikTokers à salon cassation. OK salon aux moins 500. OK salon on a gouverneur aux 500. Odi mbongo yo zwaka na salon qui na ko filmer. Tu sais combien de projets toko aider ba venir? Tu sais combien de jeunes nous on peut aider? Pour ça TikTokers et visibilité. Bah ça la visibilité à salon, to ba ça la une politique tout autour ya salon. N'importe quoi. Cassation, Kassangwaku. Kolongo la vidéo, on a été au samba nango. Oyoki? Au samba nango. Bato bazo koso, tu vas te retrouver seul. So quand tu as relation na bolokoti na babone, moi OPJ moro boye, moi major moro boye, na gouverneur yaya au sumba. Na lobby muto ta na adresse à cassation tineli na privé. Et banaraboye, oh, et ramtasala qui a moi zaki acharnement. J'ai envoyé 2 personnes, bayo sola na yo. Na linga bana kin, ton na mona bino bo réussi, bo mata ba avion, bo sa ba business, bo fungoli ba salon, ba Maria Kotoyo, ba Jemima, ba Chimène, ba Aaron, ba Gédéo, moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Vous êtes dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Mais j'aime vous voir réussir, mais dans le propre. J'aime vous voir réussir dans la paix. Dans la paix. Mais vous voir ici, il y a salité boye et simbate. Et simbate, vous voir ici na busoto boye. Wana ndo kosi. 1000 wana ozwango te même ngamo na rotine lo 1000 lo ozwate. 1000 wana ozwate, vidéo pe ko longola te, sala sous live mususu. Mais je te promets ba kokanga yo. Omoni lobby déjà, au moins envie de recherche no ebima. Bata c'est ça qui peut ba benga ki ba kokanga yo. Fala toa o vandi na bato kolongola te mi yibi na ba pedo ba vandi pemeno ba okosoa yo cassation de la presse. Moi tu me connais pas assez hein. En fait informe-toi, peut-être yo utaki ba banlier de Kinshasa au côté TikTok ba abonné ba ye, peut-être tu me connais pas assez. Tuna lomboto na chimene ba ebiso qui je suis. Informe-toi très bien à Kinshasa. Ba jona bo sala na bato ba mataka avion te. Bazo bunela bino na poto que on vous respecte. Tozo bunna ba cha bino na liste à Coupe du Monde. Balongola ba makangu ya bo bino bozo ba na muyibi na ki. Qui se bat pour vous? Qui vous défend ici? Bata ki sasa bolo ba na vérité. Nana défendre ba influencer ki sasa na poto. C'est pas moi. Tout le monde vous traite de ndumba, misala nini basalaka, mbongo bazoka wapi, ngana talaka kutu te bozoka wapi etalinga te. Moi je vous défends juste, boza ba courager. Alors yo cassation na ki muyibi na ya ba chantage, koya ko latisa mote, oya ko kotisa ba ninga na kati ya buzoba, yo mutu muyaka mo wa fingisa ba yakanyoso. Lobby na roben, lobby to robenga na et pas gouverner. Pour ba lobby ba ki teti yo zozwa. Ozo amona gouverneur ndemo ke ndotiki ya sa salon. So sali salon o sali vidéo ba futi 500. Donc samedi moko yo zora 500 na gouvernement. Na gouvernorat ya ville ya Kinshasa. Yo na samedi moko ozora 500. Pendant que ba soda na ba policier par mois ba koma na 500.
Basoda Moulongo. Donc toi tu veux dire le gouverneur il donne 500. Ngana sui matière. Owe obombela na baninga ko. Yo. Simple ça longo pour elongino ezawana. Ce n'est même pas une politique de la salubrité, une visibilité. Tobenga gouverneur lobby. Tobenga gouverneur lobby toyoka. Tobenga gouf lobby. Toyeba. Soki boza en place mo bozoli à moi kitoko. Bo fanda kimia. Faut pas faire chez les gens. Hein? Donc au vandi no boye bozo sa polémique la ville obe tapé tolo. Kende na cabinet ministre Guy Loando. Ngai na kozwelo bayebi yote. Bayebi yote. Boza ba faire ba réseaux sociaux boluka ba problème. Tam sou moi madame na ye, tam sou moi sou maman okomi lisusu bolinga ka ko rabaisser bato. C'est mon frère qui m'appelle, il dit papa. Et bon, moi, na TikTok, à cause de ça, excellence Guy Londo, papa, ba yebiete. Mais ce qu'on soit ba yebiete, vous c'est à l'ongola. Ou alors bien l'ongola, t'es pas payé $1000. Donc, yo, quand tu dis comment mon compte, équipe na ye bengi yo. L'ongola, mon compte, na wana buzoba, yo $5000. So, zaki likamu na ye. Pourquoi yo bengi ba mort de apé so 10 000? Ça, c'est quelle vie, ça? Et là, il faut ça qui lobby bakosi. Alors, neza boye ba vérité yango. Na moni ba vérité, je reviens dans les lives. Les amis, pardonnez-moi. Live na sala qui lobby analyse ane zala qui bien té. Bota la boye. Moutongo ye. O matio pesi version. J'ai pas de cassation de la presse. Mouye bio ya TikTok ya kisasa. Basali barando na bango kuna banini azobeta tolo bazowela soki audience soki logo nini. Parce que ozobeta tolo ke po mutozo audience fa leke pana yo loba yo cassation de la presse. D'où vient cette assurance? Et tu parles avec le nom d'une autorité politique. Ngamo na mona ke ona cheka na bi ba autorité na biso pena mawapanga. Tolandela we bayebi yote. Parce que so bayebi yote ki boko lo ta yo mo so bayebi yote baloba ni. Ah mama longola kombo bosuka na barando bino na bino. Ote nga pona longola na sina sali ba nombre de vieux belé TikTok a futa nga bopé $100,000. Donc yoza na audace ya kota komba muto ayebi yote bosolo la te. Batu baye ba jouer diplomatie. Oboy ngai moko na tindi batu. Nabi oh, je la connais, c'est une fille atambo la pena ba petit frère na ba petite sœur. Bobe ngai atika biloko wana. Donc aux une peu audace ko. Parce que la minute au so ba obenga ya lobi vidéo na komi na ba vue ebelé. Encore longolango pambate po elongwa il faut pas payer $1,000. Donc na pembo za nango na risque zo courir. Donc prix na yo c'est $1,000. C'est bino bolala nzala. Tout ce qui est politique se badi na $1,000 c'est que ça ma chef du quartier. Donc au fond na opé ba bengi o nalingaki na longola na kolongola te tala ba deux fois bazana simano bazo memo mama okosumba ba oya prison te bazo kosa yo toyebi bango toyebi ne ba fonctionnaka mapatana omoni ba nombre de vues wana yo zela mongo wa TikTok ya vidéo wana obimisango oche mopanzi ofuti avocat ofuti OPJ ofuti na chambre na makala na monoka na chantage na chaka fion na lobi muto za na adresse à cassation okomelinga na privé soki na tindi soki na vérifier za ya solo et pas na ye to et pas na bango soki za ya solo ngamo na okabelo $300 avis de recherche ngamo bide fobotika vi wana luizo kufi na acharnement. Bah abonné na bino c'est pas pour vous parler de la vie des gens. Ngana yebi komelanga bébé, komelanga. Bo komelanga. Moni yo oki mandaku. Pe ozwa kanai oki mandaku. Webi kongo eza bato kanai. Komelanga na privé chéri. Oki mandaku. Omoni ka ndoza na Lubumbashi wana. Suka na ndaku ya Tabita. Loba ose atamba lukilo shamba.
nazo komela kaka sikoyo. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi na bazo komelo cassation na convocation? Comme no cassation te. Comme le rose à lupumbu lu tende les Gisèle. Oba yebi kombo na normal. Bo pe sibiso. Poto kaka cassation de la presse, cassation de na identité no kuna za lupumbu lu tende les Gisèle et libele. Botine lana comme vrai non nae. Continuez de prendre les choses à la légère. Au moins na poto pour la kanga mutu et que na moi passe. Na kin o sepela. Dans les bons. Vous jouez avec les gens. Bolalo la mouki vous créez base. Bolali bolamouki. Bon comment enfant d'appel vous créer une idéologie. Toko lu kelana ni ba problème. To liata mombo. Na lobby na pesi communiquer à souka. Oza pasteur, homme d'affaires, politicien, agronome, chef d'entreprise, fournisseur, fournica. Ezala au salima B. Ezala ozana piège. Ezala que matière no eza quelque part. Musicien. Lukanga na privé, dis-moi la vérité, je vais te défendre. Arrêtez de céder na chantage. Babundisaka chantage na contre-chantage. Ngai basala ngango. Nga basala ngango chantage ba publier nga. Na autoriser mutu morote à vivre chantage. Tu m'appelles, on va contre-attaquer. Avec bimi, faut te baiser pas mutuboye. To bandi na ye, sore bimi ndaku na bango koi. Chantage est quoi la soko négocier. On ne négocie pas les chantages. Pe mutu ose so chantage ko pesa ke monte. Ateza mutakala na ko pesa te. Nima, viens vers moi. Yaya. Nima osa manoga une semaine. On sera avec toi au téléphone. To sala ba live egoleka. Soko sombi chantage, ezako sombi liwa. Soko sombi chantage, ezako sombi vina yesuka. Ebando zala so bazana pia kabayeli susu. Ozana pia kabayeli susu. Ngama sa moko bwe na Paris. Na Facebook balingiye et pas Mundele. Je t'aime beaucoup, je suis aux États-Unis. Mundele ye moko alongoli bilamba bandi ko twerke. Est-ce que je peux voir les mundudu? Yepe zoba abi bisaka mundudu bwe. Mundela longwe mutu mwindo aye. J'étais eu, bou, bakati appelle. Batine les vidéos. Batine dans la liste. Boyebi ba Facebook ezala famille, ta mère, ton enfant, ta femme. Batine les nyonso, la privé. Négocier. À l'époque, basenga 5000. Basenga 5000. Noko bandi ko doka, atindi 1000 à liboso. Avant les 3 mois. Pia que beti batouana. Pe bon avant zoti na bina Burkina Faso. Atindi 1000. Batike repos 3 mois. Après 3 mois, ba ye. Pia que beti ba kope simbité. Ba bito ranazo ba mo ba futaka déjà 1000 sur 5000 to sengaka. Bazongi mon ami. Oyebi que na 5000 wana yo il fallait pesa kaka 1000 essaye même de finir on t'a laissé 3 mois. Alangati na sous 1000. Ngai, il n'était pas mon ami, c'était l'ami de mon ami. Ngai était à Massananga. Nakuti ya bumbazo konda. Qu'est-ce qu'il y a? Skoba baye baka ke o mama na bino au moins sinon ndaku obwe. Babi ke bakotinda. Ngape basala ngo mobali nanga. Merci beaucoup. Masana ta watindika abwe nabi. Oh. Basani bongo. Oh là là. Oh ya nazola la te. Basana ba compte même ya ba pasteur. Ba compte bango basana na Facebook. Ba compte ka pinza. Ba otala ke o pasteur